Tamboué ya Yambo tolingito ebana nous point de vue na yo sur démission il y a président et assemblée nationale provisoire oyo atika ki masola lobaki te akosala te alors point de vue na yo. Bon Gabriel Kyungwa commence à se conformer à la loi. Bavota qui est député national, député provincial. Il s'est fait que il y a abimi doyen d'âge na Katanga PA na Kisasa. Alors il fallait qu'il y ait pour un côté moko. Ndé angwa poni, c'est la loi oyo à obéir. Et ça na mutu moko ta ko résister na loi wana. Loi wana ezalo ko la biloko nengo zo mona bayayo. Bazolo bana biso oya ko zongi sa carte. Moussala n'a bien qui journaliste ici parce que beaucoup de députés. Il n'y a pas de loi qui dit ça. Article 108 de la Constitution. Énuméré. Misala est incompatible avec la député. Mais na qui koloba journaliste était na tuna awa na lobi bongo journaliste ba lobi eza profiter. Mais ba pasteur ne ba to ba koza na bandimi lokola OK qui député et que na église na yo koza na batu ya famille politique mususu. Contraire na oyayo il faut tika mais ba pasteur ba tika la ba pasteur ba zoteati ba avocat ba médecin pona nini kaka biso donc oyo Gabriel Kyungwa commence à sali eza ko se conformer na loi et puis ba tunyozo na yo ki même ba tumiso ba ministre ba lobi nous expédions les affaires courantes biso pas question de démissionner mon nenge ba to bazo piquer alors que bango lokola la constitution impose il faut pas démissionner donc il s'est conformé à la loi. Il s'est conformé à la loi. Merci honorable pour la réponse au PCBiso. Kasi Mikolomiuti Kolekana, lobby Tomona qui président sortant, na président entrant, président Félix Tshilombo Tshisekedi Bazaki ensemble na Joseph Kabila et lokoni ni pende zali ko se préparer parce que baike bazali ko banga rencontre na bango mibale ezanini. Est-ce que bazo banga pona? Eza président ya kala akekotala président na ye. Parce que le Joseph Kabila Azali a administré il y a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais en tant qu'ancien chef de l'État, j'ai une expérience. Moi, je suis partagé na moninga na ye oyo auti kokota. Batu balinga tellement polémique oyo. Pona nini akena tenue militaire. Pona nini alatibo. Bon, ils n'ont comprendre. Donc tout ça na ba moi makam. Ils rencontrent normal. Mais je me pose toujours la question, surtout ba spécialiste et ba réseaux sociaux. Ce qui est là que Félix Ndemtou Alongwaki a Kena Kingakati. Il n'y a qu'à Indati. Ou à quelque sa rapport et pas vrai président, il y a Zagaka étiquette. Parce que les gens n'ont que ça. Biso suko yo batuto bunda pona Félix comme pona changement ezala. Biso batuto bunda. Tozota la que victoire arrivée, accession ya tata wana kuna eza victoire na biso. C'est le moment maintenant d'honorer Rossi, d'honorer Thérèse Kapangala, d'honorer Eric, d'honorer Bandekonabiso tout. Même Bao Bazo continue à causer la bolok. Alors, Joseph Kabila Kekotala, chef de l'État, Oyo, Aza chef Naye, mon amboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Basololi, après, Batie Foufou, Badami. Après, il y a un ligne. Ok, bien. Patikali, Oyo, Kamantinzela Kei. Donc, bakoka qui peut solo na téléphone. Mais Joseph Kabila yoika pour ça na mona titi, na mona fati. Ake comme on a fati. Comme c'est l'ancien chef de l'État, à côté comme on a er nyo soazana pour ça comme on a. Peut-être à cause de l'information mon quoi ça y peut-être pe bavana ika bazoseka. Bavandi wana. Oh, ozomona ndenge nini? Oh, baseki. Ozomona makambo ndenge nini? Baseki. Wana le côté wana boye. Wana faut que bana place wana. Ozomona. Donc, c'est normal. Parce que baïke lelo bakolobate Joseph Kabila kende kota la président na ye pour bazo négocier place ya premier ministre. Te wana ezalaki à l'ordre du jour à ce que je sache. Wana ezalaki basolola ki amote. Est-ce que pona basolola makambo premier ministre, il faut ka ba monana. Et là, on a besoin de seka. Il y a un moni jour wana tangu nazolo latisa yo eloko wana nazolo. Keba eloko wana zaki mukie esimba ki au moni eloko wana tangu au moni dossier à malaise wana bato ba komanda ki bazali ka kosolo la bazo seka.
oyo alobi te eloko omoni biloko na bino basoda batiaki nga na nzoto ekani nga nzoto nde nayoki pema ezokata nanga. Donc ezaki kaka bato bavandi bazosolola bapase kaka dimanche bazobeta masolo epuis alobi na ye bon ere moko oyaka na kinga kati awe étouffement oyaka na kinga kati parce que kuna baespace eza wana tozokima bambango. Parce que omoni Joseph Kabila akendaki supermarché bacongolais mabe na culture babandi kotanda maputa te ayaki en tant que kaka nde individu nyonso ayaka tout comme Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi yokaki akoti kote ya Saint-Luc na supermarché akoti kuna alobi na bagarde bino pe bolekisi naza pe na posa ya kovivre akoti wana allez bazo beta yoshe mona chef de l'état azo beta selvi na bato kuna ale bato wana bazo parce que omoni ezama kama ndenge biso tozo souffrir place nyonso zoya obiki député na ke na c'était prévu na kutana na général moko na tuna makambo terrain moko bazoteka général wana tangu nazoya na entrée policier azawana azosenga nga honorable tika ba téléphone alobi bozo ndimaki député na ngate baboto laka honorable ba téléphone te pona kota ipa général wana eza eloko te mais lokola na ba mesani ka ndeko Eliezer na bango nazwi ba téléphone na tikelier na koti parce que je n'ai pas le temps passé. C'est pour vous dire quoi, même les lots, même peuple na ba mesanité Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi comme chef de l'état bazomonaka fati yango moni akoti na supermarché tokanga selfie ozokanga selfie na chef de l'état bon lokola yepe aza cool. Donc je pense que c'est ça. Ndeko Eliezer honorable toromesana likambo moko ezali ya kotuna parce que baike penza mingi surtout biso bata ba réseaux sociaux ndongo ebisaka biso baza koloba balobi honorable Eliezer lelo akomi likambo fati mais apparemment ye abimaki nde côté ya Lamuka te apparemment te naza élu ya Lamuka nabimaki na Alliance des Mouvements Congo. Alliance des Mouvements Congo eza plateforme électorale au sein de Ensemble pour les changements. Ensemble pour les changements eza eloko tokenda Afrique du Sud oyo fingisa biso eza eloko qui a comme président ou autorité morale Moïse Katumbi Chapwe. Moïse Katumbi a l'évacué option à soutenir Martin Fayoul. Bango batikali parmi les 5. Eza dynamique était eza Ensemble pour les changements. Eza ya muzito wana komona ngoni. Boru zanga kombo. Bon, ngana bide. Hein? Nouvelle élan. Oh, balobi nouvelle élan, bamsu balobi rep bamsu. Bon, na habité soki université populaire. Ya muzito yango. Ya prof Matungulu, eza Congo na biso. Et puis mususu ezan Jean-Pierre Bemba avec MLC. Au moni batouane, ndeba michaki ensemble. Et moi je suis sorti sur la liste membre ya Ouane. Mais na Congo oyo mobimba. Nana bosani baliana. Na UDPS. Nani? Depuis Tshisekedi akufa. Elongi na ezala kawa. Donc les élèves ont 4 mois pour mandar musala madame pour 4 mois à l'Assemblée nationale. 4 on faisait mal papa Molière, nous avons le rama municipal les oumi. Au moins vitesse biso to yenango. To lingine makambo ke ndembangu mangu. Tozo bossa na même que session normalement, toza na kati ya session extraordinaire. Session normalement, ezana mois de mars le 15 mars. Ah nous avons quelques missions. Même temps que nous avons des non, nous avons des missions au bureau provisoire de mission. Validation des mandats, règlement intérieur, installation à bureau définitif. Bilo commissaire toi. Ce qui est si litokati. Tozeli le 15 mars. Wanande tokoti ba opesa biso ke na session oyo makamu tokolobela yango. Nde toko discuter. Après la discussion, on a discuté. Nde tobandi kokende. Tobandi honorable président. Motion. Motion comme telle est athée. Donc, ils ont une mission spécifique. Ce n'est pas que au bout de 4 mois. Tozo bandawana, on ne va pas inventer la roue. Ce n'est pas une session extraordinaire parce qu'ils ont une mission au Yakosala. Le 15 mars, tobandi session normale, session ordinaire du mois de mars. Solo ya mbutu na assemblée provinciale, ikambo ya 100 000 tozo beta makuna. Ils risquent pour la ville provinciale, la ville provinciale en connexion Congo. État député national. Te, ngana uchi kolo bango awati. Nalobi une chose parce que ezana biloko moko
biso tozokomisa ne tiao naza na bonne nouvelle mpona bandeko na biso ya diaspora boyebi bonne nouvelle yango eza nini parce que tolobaki tozobanda obtenir double nationalité pour que bandeko na biso wana bazala à l'aise bazala na tracasserie te mais eza na eloko moko une décision bauti kozwa sikoyo bacongolais d'origine nyonso ata soki ozwa nationalité ivoirienne okozwa lisu visa na mboka na yo te zwa avion kita dès ko komi na entrée nde bazwi visa batieli yo olakisi kaka soki ozaka na passeport na yo akala soki ozaka na nini olakisaka ke yo oza congolais d'origine bapesi yo visa okoti na mboka na yo déjà tracasserie ou invitation prise en charge abu pia maintenant oyo ezosalema na assemblée provinciale eza nini ngai nazo proposer que ba annuler makambu ya ko voter ba gouverneur na ba sénateur et pas ba tumisusu parce que bato wana bazo voter yo chomona ozomona ba candidat gouverneur ozomona ba candidat sénateur la plupart des bato ba échouer na élection a peuple a sanctionné bango peuple a boyi bango alo bibino te yo ko kende ozu muto a modèle wana ozongise lié peuple mais peuple a ko inayoti na 2023 bato bazomona 5 ans lokola eza ebele 2023 eza pemena bako sanctionner pe lokola parce que mbongo wana bazozwa ba 30 000 ba 50 000 soki ndenge nini ekosila mais ce n'est pas bien je suis pour biloko mibali ba annuler ba sénateur baba na ko voter bangwe pas peuple ba gouverneur oyebi gouverneur zo même na 2006 ya André ba voter qui était mais accueilli ba bimise gouverneur Ozo Ponamutu qui vient en rupture avec la population. Est-ce que vous comprenez au moins? La personne qui vient en rupture avec la population boyé. Yo zuyewan ocheyewan. Ayena mbongo abandiko pesa bino wana troublé. On doit annuler cette histoire-là. Il y a élection à gouverneur par quelques personnes. Il y a mis balena zo proposé. Ville à Kinshasa, province à Kinshasa. Et Sengelez a double dépendance. Si ça ne dépendait que de moi. Et dépendant qu'en assemblée provinciale, puis en assemblée nationale. Parce qu'ils ont miroir et mboka, ils ont siège à institution, ils ont capitale. Parce que ceux qui, tous les députés provinciaux, ils ont 48. Le gouverneur peut se dire, bon, ceux qui ont têtu makasi, ils ont 100 000 balles, 100 000 balles. Ils ont 4 millions 800 000. Après, si bango, akangi si bango mbanga tche bango na poche. Okolobani no lobi muka fingio parce que aux amandiens. Mais awa nzungo yoko ya ko pesa 500 te parce que ce qui est simité né de zomona basalité tomaticier to benye akobana kozala des fois à répondre en assemblée provinciale des fois répondre awa okomona ndenge bato bakozonga na mulongo parce que moyen ya kozwa bato nyonso e kozala te ako préférer azwa kambongo lia ya ko corrompre asala na kanango musala comme ça makambo ezala bien na Kisasa. Honorable Eliezer, une dernière question. Ezali, quand moment penza eza, on dirait baïke ba comprendre malamute balobi message moko il y a président Félix Tshisekedi a pesi kolobate ba diaspora ba exilé politique s'occuper banani bazonga awa na Kinshasa likambo yango eza ndenge ni. Bon, likambo wana moni bato bazo ka makambu pas trop bien. Net awa depuis samedi ezo yinda na réseaux sociaux. Au discours ba pesa qui est à sauter place balobaki qu'il faut pas lever sanction. Oui, c'est normal. Qui a rédigé les discours? Les ministres des Affaires étrangères. Abanda qui déjà ba démarche à que il faut pas lever la sanction. Mais simbité. À on a discours et à chef de l'État, ce que nous pouvons condamner, c'est le fait qu'on n'a pas donné le temps au président de lire les discours. Bah y a comme discours comme modèle one. Alors tant qu'on a tali ma sanction. Le col a contrat sauté. Et ça qui ça que Félix a président on a été bazoloba étiquette beaucoup ça il s'est magamné bolingi. Il n'est pas ce président là. Deuxièmement, Bandeko, je dois dire merci na Bandeko bakina ko la vidéo on a préfecture na Paris. Ko kende ko tuna. Parce qu'il y a quand même les gens qui ne veulent pas l'intégration. Makambu misusu na habita so ke za mutema mabe. Oh aloba kite ke bakamata batu nyonso ba tia bango na avion bozongisa bango aloba ki même na Brazzaville ceux qui ozana musala ko sala te zonga na mboka na yo comme ça toluka moyen ya ke ozwa musala c'est clair que ça
ba imposer ki mutu te. Et puis la procédure, ce qui olingi komizongel, mutu ce qui ozana mukanda. Okobanga te, bato zana moins difficulté za bato, peut-être azana na procédure. Mutu azana na procédure, nda zana problème parce que procédure ko se bloquer ce qui olobaki ke ngai nazaka mutu ayi de pes. Ngai balinga Kabila linga cha bomanga. Mutu nyonso oyo alobaki ke Kabila linga cha bomanga nde bakoloba te lokola Kabila sia longwe. Yoko zonga. Celui-là peut avoir les problèmes. Mais mutu azana mukanda na ye. Eza ya kamuni ozo silika. Parce que na réseaux sociaux hein donc linga zonga boye bakobanga te. Kobanga ni. Zela biso oyo tokendaka te. Nde toza ba nzete to ba mabende. Tout ce que nous connaissons, toza awati. Toza awa c'est mon pays. Est-ce que bon monaka mutu soki azana lupango na ene akoma kamakasi. Kota akokima yo kuna soki akotika na lupango. Kota okomona. Yo d'abord oyebi eloko abombeli yo te. On doit pas, si Félix ne disait pas ça, et on va dire aux Alandengeni, Alinika bato baza libanda batika libanda. Na diaspora wana bozo mona bato bakeseni. Ezana mutu alela kata mususu baboti na ye bakufa. Amona ta place bakunda bangote. Azaji ko reveka qu'un jour aya. Bazaji ko banga aner. Kale vango pe alembiango ake gouverneur. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi alobi bakasho ya aner bakokanga yango soki baganyi mutu batinde na parquet. Nana okanga yo. Avec Félix bakokanga mutu te parce que ofinga. Omoni même bato bazo sala effort ke ba finga soki akozwa kanda ya ke bazo finga. Osho ka funda mutu. Chibala funda ka Natangi nani? Chibala. Mutu bozali ba problème. Kombo ngwe yelinga ndeni. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi afunda ka mutu te parce que yo fingiye. Lokola ndenge ozomona bato ba spécialiste ya koyeba. Bango ba finga wa chef de l'état mutu afunda bango azate. Mais bazozela kaka. Allez, toke ko funda. Mais naza député, naza chef na yo. Bongo na cité. Wana eza eloko te. Yango soki omoni awa. Ce n'est pas oh fingi bakoloba okota te. Kota ya ko salela mboka na yo. Liberté. Yango moni même ba manifestation. Soki la muka sengi Sainte-Thérèse basali. Beni basali. Butembo basali. Lelo la muka zana Goma. Et puis soki basali kuna ezoleka na RTNC. Est-ce que mona makambango? Est-ce que sio kama solo yake mokonzi moko boya leki na poste bake et pas ba indo pakistanais ko pesa embongo ya ko féliciter aboy. Makambo nezo salema na oyi ya boza na retard to ndengeni. Vous comprendre makambo te. Alors, eza koloba nini? La victoire, c'est notre victoire et tout ce que nous faisons. Oh yake bon, Félix alobaki mabe bake na préfecture on a expliqué aux gens. Tala bande comme so basala ki ba vidéo na poto ngwa. Soki mutu na poto azo sala nanu vidéo ya eloko akolia. Est-ce que vous comprenez? Ça dépasse non? Parce que soki mutu na poto même ana kisasa omonika mutu avandi ona kozonga mboka te awa nalia ke vida atayo moko. Est-ce que vous mona ata mutu avanda kana quartier nini reculé à kisasa akosa le loko wana te. Mais quand vous voyez quelqu'un en Europe avandi penza azo sala vidéo azo sala ezaya kola kisake aliak ozo mituna bon ezako mituna d'abord ezako fingi sa famille na ye ya kola kisake place à outa biloko akolia ezalaka te. Mona mboka les honorable. Ukomi wa bila ko chibala kama tafunda kwa constitutionnel. Problème à Chibringate. Namonaka na réseaux sociaux. Oh, son excellence monsieur le premier ministre Bruno Tshibala Nzenze. Afundi lekina ye les états. Oh, à lobby split ezo salate. Toilette eza salité. Est-ce que ceux qui m'ont lobby toilette eza salité, eza infraction. Ceux qui ba lobby n'a parlé du peuple toilette eza salité. Bakoya, est-ce que ngandem na lobby ou bien nanga? Bazwa kinga na lobby bazuite. Moi je ne comprends pas magamon. Ceux qui ba lobby n'a parlé du peuple toilette eza salité. Mais bon on a quoi si? J'ai qualité d'interpeller le Premier ministre. Lui n'a pas qualité de m'interpeller. Mais c'est ça. Papa Nanga. Est-ce que moyen que ça
banime ezo lekawa bazwaka bango batia bango ata na likolo kuna moyo ezali ya kolobela bajournaliste parce que yo moko uti na journaliste moyo ezali ya kolobela ke bamatsaka likolo kuna basala mosala bango de loin ke bazalaka proche ke batikaka tokolobela bajournaliste mais dans la logique nga nazana bapoint oyo presse bandeko nanga bajournaliste bakozala déçu na baprise de position nanga boyoka nga malamu nga ndenge naza boye mwana wana aza agent nanga bayebi epa na nga na bureau oye agent landi yo kepesa nga transport na bengani ye aza wana. J'ai fait aussi un effort pour que à la date na bango na futa bango le premier té aza wana. J'ai 6 ans. Comment on a lokola ba chaîne ozo mona bazo sala ba grève té nga na zana chaîne té. Je suis indépendant. Pendant les 6 ans, 7e année yango ba gens nanga bazwa même pas retard ya un jour de paiement. Parce que pour nos pesa mutu mobeko, tchaye pe à l'aise au futa kaye. Et kolongolaye na mendicité. Qu'est-ce qui se passe ici? On va plaider la cause des journalistes. Moi, et là qu'on a plaider. Et ça y a que tous les journalistes qu'on va mettre ici accrédités. Les policiers parce que le spectacle est tout le monde. Il faut passer de sorte à ce que Baba Nakofuta na bisona bango mukolomoko. Mukolo bazo futa ba député, bazo futa ba agent d'administration, bazo futa ba policier, bazo futa ba journaliste. Comme ça mutu akosena muninga mbongo azate. Mutu na mutu akozala na quelque chose. Mais ba spectacle oya jour wana na kendaki na kuti ba kangisi c'est combien de policiers et de journalistes. Nini député moko abimaki wana abwaki mbongo. Na kowele la mbongo wana désordre. Et vous allez voir ba journaliste bazo finga na awa pour na $100. Alors que biso na ba député na lobaka na bino nazali ko lobana bino ke entre place aux awan na place député azali c'est 1 mètre un pas. Au salika kabo biso nde to sala ka batut. Pour preuve tala ba voix biso to zobimana. Est-ce que zomona ba voix ya koluka ya peut-être té to za kuna likolo. C'est pour vous dire quoi? On doit travailler en toute responsabilité. On ne va pas plaider la cause des journalistes qui battent à Kabango likolo. On doit mettre les journalistes à l'aise, selon le nombre. Moi, j'ai posé la question. Il y a qui va accréditer Batumsoute. Peter Tchani, qui a accrédité les gens, m'a dit qu'il a trouvé une liste de 160 personnes accréditées. Lui est allé jusqu'à 220 personnes. Donc, il a ajouté 60 personnes dans le bateau à Koutakiao. C'est un effort qu'il a fait parce qu'il y a un budget pour ça. On ne doit pas accepter que vous puissiez faire un travail sans être payé. Parce que le salaire a un caractère alimentaire. Mais ceux qui vont foutre à bateau, bateau bakobana kozala mendicité ote ya kofingana ka pona $100. Ya kobundaka pona $100. Je pense que webi yango malamu ki awa bitumbe bimaka chaque jour. Okomana $100 ebimi, policier alinyazwa, journaliste alinyazwa, bato misu ba service awa eza soki. Eza combien? 87 services. Nyonso tout wana balingi ba se retrouver na $100 wana. Oaze ko aloba boy. Ba pesi bino $300, 300 ou $200 bokabola boza combien? Je pense que c'est parmi les choses autour sal. On doit prêcher par l'exemple. Avant de critiquer moninga, il faut zalayo. Ngana lobaka na batu, muto alekati. Yangona lobaka na batu, tunanga mituna nyonso même na vie privée na. Nous on n'a pas de choses à cacher. Nous critiquons parce que nous sommes capables de mieux faire. J'ai mes agents depuis un certain depuis Tolongwa RLTV. Bajan nanga tout wana zomona ezana mukeka kande nangaje na utana bango na RLTV tangu bafongoli RLTV chaîne na lobi na bango petit na lembi bino bokende ata mutu moko te akende ba piklé parce que ba yebi kuna muke na bango wana to futa ka bango le 30 soki le 30 kwei dimanche na kofuta samedi bazawana mais bino bozo futa batute bino pe ba journaliste mususu ya koyemba ka jalelo tangu na loba ke télé 50 bazana 6 mois de retard. Même si on a besoin de faire ils ont critiqué biso bazo kosa na ba veste wana na bité so yiba chela ka bangun omoni mutu azo bomba hein passe na veste azaka ka boy oko kufanzala moko azo mazana transporter likolo veste yo wana lobi mutu azabien nzoka nda ko beta ligne 11 asomi omoni nguba oya poso il y a 200 francs à tiena poche parce que nguba poso même yo so ki linyo tambola mingi so nguba poso otie wana zo fongola nzela okoyeba te ke place angweza musique yango zo mona tout ce que nous avons considéré comme les grandes chaînes na yambi ba toi digital ba sport news na ba annoncer ba zaji ko kende ko na yambi
bato ya télé 50 tala vient engagé Marika Samba na ba mitu kazalaka na ona ba mapango est-ce que okati kondima makambo et puis toye komona ba ndeko ya epa nani comment RTNC hein RTVS 1 ah nani RTVS ya nani olobi ya muzito ah omoni ngana tangi bato awate sikoyo ya kosala diplomatie contre Fachi fala kinanu bafuta ka bato politique ya kwa pauvrir bato pour que bino bobimaka ba prêtre nde biloko to kobundisa wati bozo pauvrir bato pour que bino bobimaka ba prêtre c'est pas normal.